Bonsoir, mbote na biso, shalom, 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 bonsoir à tout le monde, mbote bandeko balandi, mbote bandimi ankolo. Bonsoir, ceux qui déjà que bandako partager link, ceux qui bandako partager ça va bien, ceux qui bandako partager déjà link et ça va bien la bandako balanda pebiso. De partager link et ça va bien, ceux qui peuvent besoin bien, sans les bien, vous savez, vous nous faites signe, vous savez ce signe, et vous allez malam ming. Shalom, 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 bonsoir à tout le monde, botanabiso, good evening. Voilà, ceux qui sont bien, quelqu'un peut nous faire signe comme il a vu ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, mbote bandeko. Balinga minankolo, voilà tozo banda déjà te bondeli, petit moment oyo entre les mains de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus, Batnios Baolanda, partage Nzambe, ça ba miracle na vie na bango, Batnios Baolanda. Partage oyo nzamba fungula miso na bango spirituel. Badnyos ba Holanda partage oyo nzamba monisa bango clair. Au nom de Jésus, vois les âmes miso na bango elongwa ekweya au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je les amène à tiki moment oyo entre tes saintes mains, utilisez biso comme de simples instruments. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur de Dieu vivant, conduis-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, je commande tout ce qui n'est pas de toi. Oh, nous sur la lourdeur, oh, nous sur la distraction. Oh, nous sur la lourdeur, je dis bien, oh, nous sur la distraction. Et quittez maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit soit notre maître, que le Saint-Esprit soit notre guide. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je prie et je dis Amen. Toujours dans Jean 9, nous assure que les lecteurs nous sont déjà. Voilà. Et ça, moi, histoire, pas moi, ça vraiment mais nous avons un point moko après lecture au nom de Jésus. Et ceux qui te recueillent cher, les sous Nabandeko, les a bien. Voilà, j'ai lu au nom du Seigneur. Et ça, histoire, il y a guérison d'un aveugle né. De naissance. Voilà. On a Jean 9. On a verset 1. Jean 9, tina 31. C'est tellement mlaï.
tina 41. Voilà. Dans sa lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Siloé qui signifie envoyé. Amen. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Amen. Seigneur, nazong ces paroles entre tes saintes mains. Malobio Zanzambe, sois élevé encore. Na vendredi, alléluia, sois élevé, na partage, alléluia, sois élevé, na intercession, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Tu comprends le point belé, na ndenge na bandaki déjà na début, bato belé déjà méditango, bato belé batangango, bato belé prêcha, la serviteur de Dieu belé prêcha na ndenge na bango mutam peut-être prêcha na ndenge na. Et aujourd'hui, tu prêches ndenge Saint-Esprit à conduire biso. Amen. Numéro na biso eza ou aza na question posée ou bien aza na requête à prière. Parce que nzambe na biso azo continuer ko sala, nzambe ya sango ya radio sango malam azo sala, nzambe ya O Nation TV pe azo sala a changé te. Amen. Il est le même Dieu qui a marché avec Moïse, qui a marché avec Abraham. Le même Dieu qui a marché avec Jacob, c'est le même Dieu qui marche avec nous aujourd'hui. On a changé, Azo Tamboula Nabiso, Azo continue comme ça, miracle. Parmi Bakombo, il est aussi le Dieu de miracle. Amen. Voilà, Azan a besoin, Azan a question à quoi poser. Na 079, à Bengi na 079 401 21 503. Ceux qui peuvent me intervenir à commis. Comme ça, tu yeba. Et comment tout que ça, là, tout quel espace, micro à partager. Idée naïe ou pensée naïe. Amen. Voilà, non, malgré lecture, les amoulaï, maintenant, nous allons c'est vraiment, nous allons, bref, voilà. Tout le monde, mutu oyo, jeune oyo, abotamaki, posé na ba parents naïe, abotamaki, avec. Et Jésus, à savoir les cananzela naïe, et les disciples, le gars là-bas, qui va poser une question, est-ce que les disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents,
pour qu'il soit né aveugle. Donc, n'a que comprendre awa la question au disciple va poser. Parce que bato belé tant que tout le monde a baron la banzela, surtout en Afrique, tout le monde a disait partout. Tout le monde a disait partout. Aveugle, misus na banzete, misus na beki, misus na vélo, misus batambola sans vélo. Bazo, tout le monde a bango partout, mais en Europe, c'est vraiment difficile pour nous monde même un boité, ce monde boité c'est rare. Ce que mon a pour mon aveugle, c'est rare, mais mon aveugle, n'était parfois na chien parfois azotambola zo pétrin. Donc voilà, mes carrière pour tout le monde a bango. Donc et pour le bas vraiment ma sur bango est vraiment difficile parce que ça la ka baza na occupation na bango baza pe na bandako na bango misu baza pe marié donc bazo vivre ba vie na bango malgré baza na disabilité, malgré baza na ba problème physique, voilà na que le en français. Et donc mingi ya ba chrétien, mingi ya bato o ba jijaka bato bazana problème physique, handicapé physique, voilà nazaluka mo mingi ya bato o ba jijaka handicapé physique, surtout bon tout le ba chrétien na ba Afrique to za mona bato ba telemi na ba coin ceux qui avec les oleka ou handicapé moi oleka ba finge ba sekaye bazo ça ba geste on a tout le monde ba comédien aussi ba salaka ba obenga discrimination au monde la comédien mo gazo jouer net aveugle comédien mo gazo jouer net handicapé physique mo gazo jouer net miwe mususu note sur miwe en fait to éviter ceux qui ba sepela nango ou ba sepela nango te, voilà. Mais au monde en Afrique to za mo na pe ceux qui bazo leka ba musu ba finga bango ba sekara bango donc bato wana o ba sekaka o ba kondana o ba jijaka bato yo tokoki qu'on considérer bango comme ba pharisien parce que awa question ba disciple ba poser comme ba disciple aussi ba yebaki te pona bango bato nyonso bazaka na handicap physique baza ba handicapé physique ba handicapé nyonso to le bakar en général baza ba parents na bango ba pécha soit bango moko ba péchaki yango ba botami ya botami bongo. Donc so to moni par exemple un handicapé moko to le ba peut-être un handicapé to le ba peut-être oh tala oyo péché mte sali ki botama bongo tala oyo lisumu mte sali ki azala bongo, vous voyez. Donc, tu condamneras direct et wana tu condamné, tu juger. Parce que yo yebite pourquoi mutuana botami aveugle. Ou yebite pourquoi mutuana azana condition azana. Yango esenga biso vraiment bana nzambe, biso ba chrétien, tozo luka, to senga nzambe dont il y a discernement des esprits. Et c'est très 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 important dans wana. Dans le discernement des esprits, au bandako yeba ceux qui mutu approcher yo na répéter le kamo est important. Na bando le belon banda kala chrétien nyonso il faut zana don il y a discernement des esprits ba don nyonso c'est important lelo ba longoli ba don lelo ba bikaka te parole kaka non ba tie ba don na eza important aussi et koyede biso étant que ba nzambe étant que ba serviteur étant que ba pasteur ba prophète ba prophétesse, ce tolingi, bishop, archibishop, tout ça a besoin, il y a discernement d'esprit. Parce que disciple, poser question, c'est comme si jijagi déjà. Ok? C'est comme si jijagi déjà. Abotama ki boué, parce que parents n'est pas péché qui. Donc, mais ceux qui basent qui n'ont un discernement des esprits, ils comprendre pourquoi Mouto abotami boué. Pourquoi Mouto a dans la situation to banda ko comprendre makambo ndenge mususu to banda comprendre œuvre de Dieu ndenge mususu to banda comprendre aussi ba situation mususu comme la rabiso o ko comprendre yo moko pourquoi situation est comme la que c'est là est-ce que situation est comme nga pona péchaki est-ce que situation est comme nga po ba parents na ba péchaki
situation ekomelanga pour barrière nanga bapeshaki pour barrière bapeshaki pour basimbaki kisi yango na komi boy pour na basimbaka magie yango ezolanda biso pour bazaki bazaki na sorcellerie yango ezolanda biso to bazaki na vaudou yango biso vie na biso zo avancer te yango tozobala te yango toza ba chômeur tozora misala te yango to aussi sa ba classe te yango to aussi sa ba classe tozora misala te ou basimba occultisme yango biso tozo foot ba parents na biso basimba occultisme yango biso tozo basimba fétiche yango biso bana tozo foot. Mais manque de discernement des esprits et question na bango pesa qui bien en même temps balinga ki bayeba parce que ba disciple donc disciple aza mutu oyo azo yekola donc bazako yekola pas Jésus ba poser questions qui claires simple mais nga na lobby dont il y a discernement des esprits et ça important et ça là vraiment important to lukango senga nzambe activer on a quatre no saint esprit activer comme ça au bandoko mona le sous le col aveugle te obando mona ndenge mususu yango Jésus alobi na bango awa na suka alobi puis Jésus dit je suis venu dans ce monde pour un jugement pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous voyez? Donc, au Tangi na 39, au comprendre réponse à Jésus et Ngozanin. Donc, batobele to monara, basali et le côté. Ba parents na bango basimba na bango bakisi pété. Ba parents ba péché pété, mais motabo tami bongo. Et celui toke sous na Luc 7, pour le comme le ba komi kolongo la miracle. Ba komi kolongo la miracle. Ba komi kolongo la délivrance, bakomi kolongo la prophétie, balobi te kaka parole. Nga nazo traité batouana comme ba pharisien. Nazo traité ba pasteur a bon comme ba serviteur a bon comme ba pharisien. Natangi comme mutu monte parce que c'est comme si bazo tchanzambe na kati ya carton monzamba sala ra susute. Nzamba sala raté. Il faut kaka parole. Mais parole o tozotang eza Jésus moko parole oyo yangom te créa ki likolo na se. Parole oyo yangom te créa ki bétoile. Parole oyo yangom te créa ki banyama nyos to monaka. Parole oyo yangom te kola sanza na likolo. Parole oyo yangom te kola étoile na likolo. Parole oyo yangom te kola moi yangom te bi place ndenge moi lalaka. Ndenge moi lamukaka. Ndenge moi kendara ko se reposer. Parole oyo mte sala makambo nyos ne to mona ko seyon za na commencement te eza pe na suka te eza parole oyo nengo respiraka nengo liaka nengo tambolaka nengo lalaka eza grâce ya parole oyo alors parole wana ya parole oyo tozotanga lelo yango mte créaka ba miracle comment beaucoup mo boya ba miracle comment non ba bi to landa miracle te mais to landa parole mais miracle est aussi important ba to belé balanda Jésus pour na miracle ba misusu pe balanda pour un miracle te mais tokoki kopekisa bato te wana tokoma ba juif ba pharisien o bavandaki na loi donc o bazala ko préféré saba bato bavanda ndako basala eloko te or na saba wana Jésus atuni bango soki vache na yo to mouton na yo to élevage na yo non mouton na yo moko akwei na kati na libulu oko sauver te pour jour à ça va tout simplement parce que bateau bavanda ki na loi et loi epé sa vie tende to yekoli ou epé sa vie ezali parole ya Jésus Christ. Voilà, celui qui est Luc 19, il en appela deux et les envoya vers Jésus. Pardon, pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Wana Jean-Baptiste na prison, a bengi deux personnes, a tindi bango. Voilà, atindi bango
bakende kotuna Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Na 20, arrivé auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Écoutez la réponse de Jésus. Bino ba pharisien, ba pasteur pharisien, bino ba pasteur, ba bishop pharisien, bino ba tubolobi évangile kaka, bino ba évangéliste pharisien au bolingi, ba miracle opéré, te miracle nyonso pona bino eza kisi. Oh Jésus moka lobi, boko sala plus que ngai. C'est vrai ba faux ba roya, mais ba vrai pe bazali. Ba tout nyonso te bazo opérer miracle, ba guérison miracle, ba délivrance, baza de faux. Non. Jésus lobi bo sala plus que ngazo bana banane. Azo bana biso o toroya après ye toro sala plus que ye. Tellement boza ba pharisien bo kangami na loi. Et belé ba kangami na loi. Te repartageons une autre fois. Na vanda ignazo méditer. Tant tozo mona. Moi si na Bible moi si azana droit à divorcer mon balité selon la loi. Est-ce que tu peux définir en des ou tu peux partager en des partie wana phrase ou verset wana ya on linga to développer un jour monsieur o azana question ou pas linga ko tangango comme ça tu peux partager en moi azana droit ya ko divorcer mon bal na été selon la loi kaka mon bal nem azana droit ya ko divorcer moi si est-ce que est juste? Oh balobi Jésus aza juste le juste juge. Donc, même si mon bal azo nyoko la moisi, même si mon bal azo bêta moisi, azo maltraité moisi, même si mon bal wana nyonga ka moisi, je peux dire na lingala vraiment, ako nyonga moisi, moisi on a na droit à ko divorcer parce que Bible lobi, moisi ko divorcer mon balité. Naza contre la parole de Dieu. Mais balobi selon la loi. Selon la loi, moisi wana na droit ya ko senga divorce de. Donc il faut vendre kaka ba obo maine to mona ata mobala zo toutaye ata mobala zo finaye surtout en Afrique a au moins gouvernement ba pays Europe ba européen ba ça organisé ba sala ba créer ba biloko oeza contre la violence contre la femme. Mais en Afrique tout le monde a rendé ba militaire ba beta la base nanzela tout le monde a rendé ba mibali ba so beta base na bandaku na donc c'est comme pas possible muto ko intervenir azate Léon azota la maman moka zo chikote moi na Uganda zo beta moi na mwasi na nzete mwasi moi na pas télé azota comme bazalo ba mndoko na bango moyen to comprendre histoire exactement the way azala ko beta la mwana wow on est à 100 pitié zo beta sous pour corriger moi te pour boma bâton ne koko zwa mwana moto akufi. Bon, imaginez-vous maintenant, mwana moto muso robete ndene. Ça c'est entre ezaka parenthèse pour nous l'axabi sur ba pays na biso vraiment que Dieu nous aide loi et quota. Batuba comme organiser hein gouvernement comme ko aider aussi basi au baza ko souffrir na violence ya mabala. Donc moi si azan droit le battre. Moi c'est za baba, moi c'est za esclave, moi si à côté le belo était ata mobile ya matele na mutu moi ça a droit le battre parce que loi est le bibongo amen. Donc batu oyo bazo le banabiso que voilà kolanda miracle te non tobi tozo landa miracle te mais miracle bache yango wana Jésus azali le Dieu de miracle. Les mêmes dieux oyo asala qui ba prodige de miracles, les miracles et prodiges na sorti ya bana Israël na Égypte kaka ye nzambe wana biso pe to tambola ne pourquoi a opéré te pourquoi le loto comme oboya. Donc baza ba pharisien au monde mutazo souffrir na problème moko bako assister te sœur frère vanda kako moni ozana foite au moni ozana kondima vraiment makasi te au moni otanga la Bible bien te il faut siko aveugle oyo otanga Bible ndeni muto azana corona na koma zo kokopema te yo le bane tanga Bible to prier la ki sœur moko ngai Candy sœur Candy frère Serge c'est on a te prier qui azag na kati ya hôpital pour nous à la bref nzamba salaka to prier ye
sœur abiki, est-ce que sœur wana to pesa ki mai omela? Est-ce que tu zoki mafuta to sopeli? Est-ce que tu zoki ba feuille moko boye to kati kati to tche to bi mela? Est-ce que tu le bagi na pesa biso dim de dim? Mais à où mela ki l'hôpital, jour biso to pria, après jour suivant abimi mbala hôpital ba opéra ki bien te, azaki na problème moko vraiment sérieux. Mais après prière na biso puissance au Saint-Esprit et côté là na chambre hôpital ne tozo prier mbala moko sert abiki abanda ko trembler après moko lobi nazo ka moto moko zo kota tant bozo prier na bandi ko lenga puissance bandi ko lenga sanga jour suivant à téléma comme si ba opéra qui était. Et pourtant opération zaro ça a passé ba douleur à ma casse zaro ça une opération mais l'autre nango ba bengi biso abimi hôpital azanda ko. Oh bah médecin va comprendre te yé moko comprendre te mais biso te comprendre que ça Saint-Esprit biso te comprendre que ezali Jésus Christ de Nazareth oh biso te son dimela donc muta koki kozana na foi te da bengi yo eza déjà foi tant mudaye déjà pembe na eza déjà foi tant mudaye ko luka Jésus eza déjà foi donc azo croire déjà na quelque chose ya moi Jésus le bi soki foi na yo eza lokola graine ya seneve ateza mukie ba graine on eza la mukie alobi déjà eza quelque chose et là comment eko ça na vie na siko foi ngo bango balinga bato eza ya ndenge nini et le autre zota ba prédicateur rebelle tout ce qui est comme miracle o eza ko ça comme miracle pona bango eza kisi pona bango eza kaka bandoki o bazo kwesa bato mais balobi mwana moko na Bible awa papa na lobi azako kwea na moto tango Jésus ye ko prier babi aganga zaki agité mais lelo oyo kabato oh bazo gangisa bato bazo tunisa ba démon eza biblique botanga ba Bible bien Jésus asalango oh nyoso Jésus asali biso pe to sala alobi bo sala plus que ngai ba les gens baloba Jésus kuta tuna ba honte bango mo baloba biso to za ba les gens baloba ndeni Ezo sengana yo prédicateur comment na kondima c'est que ça en foité ce que ça na doute que na monde lelo na temps na biso miracle ça ma c'est que ça en foité c'est que zon dima pe Jésus te yo zo tanga ka be écriture wana ozon dimela ngote il faut au comme dima c'est que ça pharisien ndima makam o yo zo tanga serviteur de Dieu makam o yo zo tanga évangéliste o yo zo bomela nzoto na ko pesa ba verset biblique ça ma bête ça bien on mémorisa de la récitation il y a les corbeaux et les renards bon yo ezaka kakisi non ezaki cité wana tozo limiter nzambe c'est en hôpital moi-même j'étais fatigué ce jour-là na prière à 3 et nazaki na jeûne to prier moto ya nzambe et liboko ya nzambe comme ki kuna na hôpital ndenge nini na chambre donc on ne peut pas limiter Dieu donc ba pharisien bazako limiter nzambe or nzambe na biso tokoki ko limiter te tokoki ko tiena kati ya carton te asala ndenge biso to lingi non po bato miso babite nzambe asala ka selon la Bible selon non asala ndenge lingi muto akoki ko contrôler azate Bible oyo eza maloba na ye mais ye mo mta senga bacha na Bible yem ta senga ki Moïse koma kaka ye akoki ko changer yango Moïse asala ki loi kaka ye Jésus aye ko lakisa makambo mususu oyo loi komate est-ce que na Bible na tanga Moïse ba komaki force apotopoto chemu tunamis to monite est-ce que Moïse a chassé des démons est-ce que Abraham a chassé des démons vous voyez donc il y a des choses oyo ba Moïse ba salate il y a des choses oyo ba Abraham ba salate mais Jésus mtaye nango. Donc, on ne peut pas contrôler Dieu. Parfois, azui aboua qui a craché l'ango, a tien na misu. Parfois, azui huile, a tien. Parfois, a sengimai. Parfois, a mutuki. Donc, a opéra kana nenge ya lingi. Mais, oh, c'est important, yo croire na makambu o bakomi. Ya on azo pesa conseil na ba évangéliste, ba pasteur, bah serviteur de Dieu bondi mais la Bible bondi mais la parole bondi mais la Jésus Christ de Nazareth osa sous limité parce que vous avez limité tout exact cité ce que vous avez besoin qui ce que vous avez besoin manger c'est-à-dire
Nzambe obiso to sambe aza na force bo limité. Or Nzambe na biso aza au-delà ya magie. Magie que tu pousse na te sorcellerie loin. Ceux qui s'attendent à loin. Bon disciple na. Bon les ça ba branche ka mike ya Satan. Or la Bible dit tout genou fléchi, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, tout mon côté, ba langue nyonso et confesse que Jésus est Seigneur. Et puis, ba genou nyonso est fou comme devant Jésus. Des moments où tu as résister devant Jésus. Moi, je crois. Il y a une puissance à chasser les démons. Vous voyez? Donc, na 6 verset oyo. Na Luc 7 verset 19. Na commune à 21. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vie à plusieurs aveugles. Na 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et attendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Mission parmi ma mission, parmi ma kambu oyo Jésus, papa tindaki ya kosala, yango wana ko guérir les malades, ko chasser ba démons, ko tambusa ba disebo, ko purifier ba lépreux. Ko yogi saba sourd, ko lam saba mort. Makam o Jésus ayako sala yango wana. Oyo loi ezako sala te. Yango balobi loi ezako pesa vite. Alors il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'attendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Wana aveugle oya bikaki azo poser ba pharisien question. Bino pe bolingo comme ba disciple na sina so na bino. Bolingo comme ba disciple na. Maintenant boyoka réponse ya ba pharisien. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. D'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Vous voyez? Donc, bateau, ndimi na bango, biso to za ba disciple, il y a Moïse. Donc, ba disciple Moïse, c'est-à-dire quoi? Ba vanda na loi. Donc, le bien clair, biso de ça disciple à Moïse. Si disciple à Moïse, ça veut dire on va dans la loi. Or, Bible, biso, loi épée sa vite. Parole, il y a Jésus, m'te sopé sa vie. Loi éthique, elle a sa vie, attends, mon côté. Mais parole, il y a Jésus, épée si biso vie. Parole, il y a Jésus, est délivré. Parole, il y a Jésus, est sauvé. Parole, il y a Jésus, ils ont sauvé biso, ils ont côté biso, ils ont payé sa biso vie éternelle. Donc Moïse a dit qu'elle a sauvé au thé. Abraham a sauvé au thé. Jonas a sauvé au thé. Salomon a sauvé au thé. David a sauvé au thé. O pesa nzambe, pesa un bâton à Moïse, bâton à Moïse. Ma sœur, mon frère, ozo sambe la prière moko oyo ezanatina te. Nzambe pesa nga force pesa ki David. Ma sœur, mon frère, prière no anezanatina te. Nzambe pesa nga sagesse à Salomon. Ma sœur, mon frère, prière na yo ezanatina te. Ezana na sens te. Le banzambe oyo pesa ki Moïse force pesa nga force ou te pa ina yo. Voilà. Le ba Jésus oyo tambola ki na Moïse oyo zala ki caché na kati ya Moïse. Pesa nga force Jésus. Jésus oyo zala ki caché na kati ya Salomon oyo pesa ki Salomon sagesse pesa nga e pe sagesse. Koloba te nzambe pesa nga sagesse à Salomon non libanda. Nzambe oyo tambolaki na David. Nzambe oyo zalaki na kati ya Joseph. Voilà. Parce que
tozomona au fur et à mesure tozo avancer, tozomona type ya Jésus na kati ya Moïse, na kati ya Abraham, na kati ya Jacob. Ouais. Donc bato o bavandaki na loi, yango moyen bandima miracle ezalaki te. Bato o bavandaki na loi, moyen bandima délivrance ezate. Ti lelo ba docteur ya loi bazali. Ba Nicodème bazali. Ba juif bazali. Bazote ya pe biso bozo kende pe na l'église na bango. Moyen ba assister bino na ba prière ezate na ba problème boza na moyen ba assister bino ezate parce que bon ba va na loi. Ba biso ka ratanga Bible e ko leka nango mon frère. Problème na yo ko leka eza nango passagère. Vanda miracle ko landango te, ko landaka miracle te, ko kipa mambo ba miracle wana te. Asa ba magicien. Tout le monde est un magicien? Non. Tout le monde est un magicien te. Yondima. Yango thème. Il y a radio na biso, il y a basije na biso. Ndima la foi to kondima, zala na kondima. Makambo o nyonso Jésus asala ki yo pe ko sala. Pour all nation, toza pona ko former ba serviteur de Dieu et non ba chrétien o ba yaka ba vandi ba sotala. Tozo former basali. Alors tant que oza musali ndima banda kondimela nzambe. Banda kondimela Jésus-Christ. Ce qu'on dit maraté banda kondima. Même ba miracle o nzambe basali bande ko na ba témoignage yo ndima o monde ko landa yo. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont été à Ramondi Maranote aux zones d'Imagag dans Marc 16, 17, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. Marc 16, 17. Oye bazolo bela batu nyonso o bakondima. Bazolo bela ka ba bishop te, ba archibishop te, ba évangéliste te, soi-disant ba prophète te. Bazon lobela mutu nyonso oyo akondimela Christ. Parce que Bible oyo banda na Genèse ti na Apocalypse, la Bible parle que de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe moko atombola Bible yango moko etombola nanu Nzambe ka ne bandele. Au commencement était la parole. Vous voyez? Car na Genèse 1 lokaliboso na Jean 1 pardon, et lokaliboso au commencement était la parole. Vous voyez? Na Genèse 1 pardon, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. A créé qu'on a nini naliloba. Surtout que dans Jean 1, la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole là, Isaac Christ. Yango il faut ton dire mais la gare Christ mutu mususu te na répété Jean-Baptiste était. Or Jésus le dit Jean-Baptiste na batunios ba botama na libumu basi. Mutu aleki Jean-Baptiste azate. Mais Jean-Baptiste tant amoni Jésus alobi ngai te. Bolanda Jésus. Tant que Jésus est dans le baptême alobi yonde il fallait baptiser ngai. Alobi na Jésus bon Jésus habite tout ça la œuvre. Il y a papa. Pourquoi Jean-Baptiste a boyaki ko baptiser Jésus? Parce qu'il a yebaki Jésus azanani. A comprenait que Jésus azanani, a comprenait que mission na ye. Ayaki ko bongisa nzela pona Jésus. Donc ceux qui Jean-Baptiste azaki prophète ayako bongisa la Jésus nzela. Donc Moïse aussi ayako bongisa nzela pona Moïse na Jésus. Moïse a lobela Jésus, a opéré le col à Jésus, mais ayaki Jésus to moni Moïse vraiment type à Jésus. Image à Jésus, mais à tomboli Jésus comme serpent de rein. À élever Jésus. Ce qui Moïse a élevé Jésus, yo pas il faut élever Jésus. Yo pas il faut dire à Jésus. Vous voyez? Donc, dans Marc 16, 16 le dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Na 17 lobi, voici les miracles qui accompagneront. Na 16 na insisté, celui qui croira. Et l'autre liboso ezako croire. Oyo ko croire yango ekosalama. Soki ozondima nzambe akoki koutilize maboko na yo po ebikisaka bato ekosalama lobi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas qui ne croira pas sera condamné. Donc makambo ya Bible est centralisé na foi. Et na foi tozomona Jésus yemoko. Voici les miracles, le 17, 16-17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le nom de qui? De Jésus-Christ. Non, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah ouais, Jésus m'tazoloba. Maintenant, bino comment bokomi ko boyango. Boza ba pharisien o ba kangami na loi. Boyebika ko condamner bato. Amen. Et tozongi na Jean 9. Après, les disciples posaient question. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Donc, mission à Jésus yaki po na ba aveugle ba mona. Mission à Jésus yaki po ba disable ba tambola. Mission à Jésus yaki po ba yoka kate ba yoka. Mission à Jésus yaki o baza yako kangama ba koma libre, baza la délivrer. Mission à Jésus yaki po bisoto kota lola. Mission à Jésus yaki po bisoto zala enlever na tango ya suka. Mission à Jésus qui a signalé qu'il faut tambola na sanctification. Mission à Jésus qui il faut tambola na crainte. Mais tant que Jean-Baptiste a posé question à Tindi Batou na lobi, bokende goyeb sa Jean-Baptiste ba aveugle, ba zomona, ba boité, ba zotambola. Et bonne nouvelle, ils a annoncé. C'est tout. Le lobby no bolongoli miracle, bolongoli délivrance, bolongoli tout, botikali kakao, parole kaka. Mais parole wana bozotango, o bozotinda batu, yango wana parole wana mte sauvaka. Et pardon, yango mte, oui, et sauvaka, yango mte délivraka, yango mte opérera ba miracle wana. Mais loko na lingo websa biso lisusu, pour na clôturer nanga, que batu nyonso te tomonaka na vie, o bazana ba problème physique, au bazin ba disabilité nde to le en anglais ba parents na bango ba péché ki non au ba simba kikisi non monsieur c'est ça pour la gloire ya nzambe na lingo le ba pe ndeko na ngai yo pe problème na yo peut-être eza pour la gloire ya nzambe mukolo nzambe ko délivrer au monde na ndenge batu ba ko beta maboko o comprendre ah problème eza pour la gloire ya nzambe. Donc nzamba sali batu misu bongo atiki e bongo abike oyo gloire na ngai eko monana na mutu na ye. Yo bato sali ne loko te mais nzamba lingi gloire na ye e moni sa mepa na yo. Yanga le ce n'est pas que lui yé moka péché te. Ba parents na pe ba péché te.
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Œuvre nzambe eza nini? Guérison, miracle. Donc nzambe atiki problème na yo bongo pour à guérir yo, jour à guérir yo, yo ko témoigner comme bon na ye. Et bah tu vas comprendre, ah te wana nzambe mtasali. Pour muto nenga wume na problème ne boue. Il fallait ka nzambe te nzambe azali. Vous voyez? Nazo clôturer awa. Donc problème na yo eza pour na gloire ya nzambe. Problème na yo eza pour nzambe azala glorifié. Problème na yo eza pour kombo ya nzambe ezala élevé encore. Problème na yo komi bomma na yo nzoto te. Peut-être eza nango ba parenté. Peut-être eza nango lisumu te. Peut-être eza nango zeme longola te. Peut-être eza nango biloko yiba te. Peut-être eza nango malédiction te. Peut-être que la malédiction n'est pas longola ba zemi 4. Non. Nzamba salimbisa yo. Problème na yo pour la gloire ya nzambe. Problème na yo pour la gloire ya pour la gloire de Dieu. Problème na yo pour yo zwa expérience. Problème na yo pour yo kangama na nzambe. Botanga kosala kokima susto tikali kaka wana. Tozaki na natala témoignage moko. Sœur moko a longola 14e. Est-ce que yo longoli 14e? Yé moko azo témoigner puis azo lela. Yo longola 14e ndeko na. Obandi ko côté, go compter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zemi a longola. Menzamba pese susu bana misato. Abali azusu bana misato bien aimé. A témoigner azo lela bina nakundi ngana yabike na kokyo bota ko to susu te. Menzamba pese bana misato. Yo longoli 14e. Yango il faut na don ya discernement des esprits. Yango il faut na don ya discernement. Ya ko comprendre la situation oyo oyo zanzambe. Situation oyo zanzambe. Nzambe mtalingi na za na boy pour l'instant, pour le moment yango na reprier yango le susute. Yango nga na komi na ka ko kumisa ye. Yango na komi ko glorifier ye. Yango na komi ko salela ye. Yango to yekola ki Moïse alobi naza na posa ya gloire na yo, nalingi na mona gloire na yo. Moïse asenga ni mbongo, asenga ni voiture, asenga ni palais oya tika ke pa ya pharaon, non, asenga biloko na te, asengi gloire ya nzambe, nalingi na mona gloire na yo. Donc na situation na yo banda ko kumisa nzambe, changer dimension ya prière, banda ko kumisa nzambe. Kota la susu esika serpent a soyoté. Kota la blessure na yote, c'est-à-dire kota la problème na yote, ko kangamana problème na yote, ko lata problème na yote, voilà le mot. Donc au lati problème na yo le lamba, le la robe, il faut longo la kwea, il faut boire quand on est Bartimée à boire kaki robe. Bartimée hein. O lati robe et problème na yo olo lata oluko lata Jésus kembo ya Jésus yo lati o lati problème na yo loko la robe o lati on vraiment loko le lamba o changera pe lamba te kaka yango problème wana kaka yango o lati yango olo lata Saint-Esprit loko la robe. Yango otala rango kaka. Yango Jésus nzamba lobi na Moïse. Batu nyonso oyo baswaki bango na serpent. Sala serpent des reins. Tombola élevé serpent wana. Comme ça mutu nyonso oyo akotala serpent des reins arozala sauvé. Voilà. Moutounion sort la serpent. Aoza la sauver. Maintenant, yo, ozota la ka problème na yo. Ya on a le but. Problème na yo. Et comme mon nene. Koleka. Comme on a problème no mon nene.
koleka nzambe. Tika problème na banda kota la croix siko, banda kota la Jésus, banda kota la susupota nesika serpent soit yote. Tala serpent de rien o Moïse a tombolaki. Tala mwana pate o ya eko longola ba péché, o ya eko résoudre ba problème na biso. Tala Jésus Christ de Nazareth, tala la ye. Toyembakawa na tale liyo Yesu elonga nanga. Na ba problème nanga seyo Yesu Masia seyo mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga nanga kumama na yowe yawe kumama na yowe yawe kumama. Donc, yo morozo manatelio, mais en réalité, autant les larano Jésus te côté les lingo le banin. Na ota elo kaka, ne te le baningala. Na sota elo kaka, na ota elo kaka. Donc, tant aux autres bamutu na ota elo kaka, c'est-à-dire, aux autres dépendre na yé. Donc, ceux qui y a sali mouvement monté, yo o liate. Ceux qui moutou na sali mouvement, oh yo sota mécanisme nous avons besoin sali en moté yo vino baby. On a autant elo kaka. Si on a banzembo to yemba ya on a lobaka na ben frère Enoch na bi frère na ngai banzembo to yemba ka mingi to yebi ba sens na ngote ou soit et zaka to zonga banzembo mo weza na ngona e ko memelo te na vie na biso. Or banzembo belé za naissance. Eza na sens pardon. Banzembo belé za naissance. Natalelio Yesu soki Yesu aza elonga na yo pourquoi yo zo sala ba souci soki Yesu aza elonga na yo pourquoi yo zo banga soki zo banga c'est que yo tayela no Yesu te Yesu elonga nanga kumama na yo yawe kumama. Donc yango Moïse asalaki atomboli Nzambe akumisi Nzambe banda ko kumisa Nzambe na ba situation na yo banda ko élever Nzambe na ba situation nyonso ya difficile loba Nzambe na kumisi yo pour na problème oyo ça tellement difficile nazo koka ko résoudre te Nzambe na adoré yo pour na problème oyo ça tellement difficile na koka te Nzambe na élevé parce que grand frère nanga lingi ko changer te, alingi ko bonde la te, alingi ko Nzambe na kumisio po na ozo musala te. Na kumisio po mobile nanga kangami na masanga. Yo ko salela ngo susite. Na kumisio po mobile nanga ayoka kate azonga kaka ndako retard. Na kumisio po mwasi nanga lingi ko changer te za mutu makasi Nzambe nga na kumisio yo mto créer ke changer ye. Na commission Nzambe pona bana nanga na situation bana nanga na tomboli Nzambe pona vani na chômage pendant longtemps na commission kaka olio ça la souci ata to sali ba souci et ko changer position ya Nzambe te parce que ba situation mususu nde to ekoli na Jean 9 eza pona gloire ya Nzambe Nzambe na plan na ye, na agenda na ye, achaki ke yo, situation na yo, et ça la 6 mois. Donc yo ata au bondeli, ceux qui 6 mois na yeko kite, Nzambe ba principe, 6 mois il faut koka. Après, au loko, o ya lingaki. Parce que na agenda nezali bon, avant créer déjà salango bongo. Yango to moni ako kutana na femme samaritaine na puis ayebaki ke femme samaritaine ako ya wana azaki na rendez-vous na ye wana avant à créer femme samaritaine avant femme samaritaine aya na mokili Nzambe asayebaki na 12h na 13h na 14h na 15h na 16h na 17h na 18h aya toka mai ngai Nzambe na aya okutana na ye wana rendez-vous na ye za wana donc azan Nzambe ba principe Azan Nzambe ya ba principe. Donc ceux qui Nzambe alobaki et ça la mana mai et ça la makana mai.
yango tomoni ba disciple mususu aloba na bango kaka suis-moi mbala moko alandi. Donc na éternité déjà ça yebake oyo akolanda ngai eza bongo ezalaki déjà eza bongo asasala dessin na ye bongo yo kumisaka nzambe yo éleve nzambe yo adore nzambe to yekola kokumisa nzambe bien aimé na ba situation difficile biso ba chrétien tolinga kokumisa nzambe ka so tozwi naloba yango trop biso tokumisaka nzambe soki tozwi ba chrétien ki christianisme na biso eza kaka ntango ba fleur ezali ba fleur rose ezali ntango situation moins difficile okoki ofukama te lobi nzambe nakumisi yo mpo na situation oyo ya difficile na vie nanga nakumisi yo mpo makambo ezomarche te nakumisi yo mpo nga nazosala te Lem so nzamba longole musala po yekola makambo na ye mais malgré longo musala ozolia ozolala yo mozo comprendre to futa ndako ndenge nini nzambe siko alingi na moment wana a isolé yo parce que ozokoka kotanga bible te ozokoka ko méditer te ozokoka ko prier te ozokoka ko jeûner te à cause ya musala. Dieu c'est possible, il peut le faire akoki ko bloquer mais afungwe le place moko akoki osala ngo bien aimé. Dieu peut le faire. Nzamba nzamba ba principe. Yes, atambola na ba principe. Nzamba ko yiko longolo musala. Siko soki o comprendre a ezanza mtango musala banda ko kumisa ye bando tombola kombo na ye. Zwa temps ya méditation. Mais yo obanumo lo bandino osuko lela. Nzambe musala, nzambe longolo nga musala pona nini? Est-ce que Nzambe mtabe na Abraham azwa Lot? Nzambe lobina Nzambe Abraham bima. Parce que azalaki na mission na Abraham, il fallait séparer na famille. Ye moko Abraham na bolingo na azwi neve na Lot. Mais tu komona ba serviteur na bango ba komi ko se chamailler de créer les bango problème. Il fallait ba kabwa. Donc makamusus na vie ezo senga yo se séparer na batu misusu sépare-toi na zongi na lité ya lisusu oyo kabwana biloko kolia olie mingi générate kaka kolia kabwana na biloko kolia kabwana pena biloko kolia kabwana on a TV tomoni Abraham fala kabwana. Tout le monde nzambe moka na Genèse avant de créer, il fallait à séparer. Abaniko séparer après à créer. Moïse a séparé. Jésus et moko a séparé na ba parents na. Donc nzambe po tombola yo, il faut à séparer na biloko oyo kangama o linyango mingi. Et puis alobi oyo linginga ayina ba parents na. En fait ko yina ba parents te eza ko yina biloko oyo lingaka mingi. Oyo lukaka joie na kati ya biloko wana nzamba za kuna te. Biloko epesa ko joie. Oyo se retrouvaka nzamba za na kati ya biloko wana. Yango il faut se séparer non. Alors ceux qui ont la mission na yo et que yo ozo comprendre te alors à séparer na ndenge na ye. Et tant nzamba o séparer et ça passe. Sépare-toi bien-aimé. Sépare-toi na biloko oyo ba fitilité. Sépare-toi na ba Karine Mokonzi. Ya ba mission ya pamba pa mozo lexa na rotara ba Karine Mokonzi. Ozo lexa na rotara ba Grace Mbizi. Ozo lexa na rotala mama moko musane ko te ya kaka makama ba sexe. Yo ale mwana nzambe fungoli matoi na misu koyoka biloko na. En plus à part ça ozape marié te. Siko yo rotala makamba sexe na po yekola nini? Po appliquer ngo wapi? Au lieu ozwa temps na yo, ozwa Bible na yo, obanda ko méditer, ozwa Bible na yo, obanda ko yeko la parole de Dieu, yangom te pesa yo vie, yangom te purifier yo nengo lobina na livre Jean 15
verset 1 à 3, lobby, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc, parole, oyo tang to tang rango, et comme sarabi sauf pire. Ole yo tang rango, obandi ko landa, Grace Mbizi, obandi ko landa, Karine Mokondi, obandi ko landa, Maman Moko Boyazara, na Canada, terre maramba sexe, yosko bando yo kamakambuana, obandi ko luka ba video ba sex step, otala. Bakanga ki Mike Kalamba et Mutakala. Tindelanga vidéo on atala. Tomoni Patrice, yana Weranson, un frère en Christ, soi-disant adorateur, azo senga, abi bo bombe langa ba vidéo ba sex step pour la boya nango. Po ça nango nini. Tala bilo biso to luka. Oli yo vana na parole. Ozana problème na yo, oli yo luka la solution et pas nzambe te. Oko l'exatan na YouTube. Vino mais comme YouTube. Au vandi na YouTube. Bana tongo rota la 4 vidéos, 5 vidéos. Ozota la nini. Ba maman ba reçoit en France. Oya spingi oyo. Oya fingi oyo. Bon tala ba titre. On a reçu la frère. Na tala ba titre. Nani Asiriki. Il est très fâché. Nani se révèle. Moïse Mbiye dit la vérité. Nani makambino bo tala yango. Ozo lexa er na yo pamba. Et nani a fâché. Et nani a fâché contre ye. Il est fâché contre... Ba titre moko oyo. Yo mozo comprendre. Awa sens exact. Na kokyo ta eloka boete. Mais bana nzambe malheureusement. Bana nzambe tozo kanga. Surtout na temps ya fin oyo. Na temps mabe. Na zolo bate na temps oyo. Batu ba osala te non. Batu ba osala. Batu ba okini musala. Batu ba ko bala. Batu ba ko vivre. Batu ba ko bota. Ye moka lobi. So tozo temps partager sous personne. A lobi. Malheur aux femmes qui seront enceintes. Ce n'est pas versant ou bien. Moi, c'est dans le baron. Donc, tant nzamba olo babongo. Jésus zolo babongo. Na luka verset bo eskizenga. Voilà. Ils ont Matthieu 24, verset 19. Jésus le Bible. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront à ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Jésus le bas. 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Est-ce que tu comprends le verset? Donc, Batuba okende kabilanga. Batuba okende misala. Oh, n'attend de la fin. Azol ban attend de la fin dans Matthieu 24. Donc, Batuba osala, Batuba okende misala, basi barobota, barozala bazemi, et l'oko échangé, ezate seulement que vie et kokoma difficile. Problème eza position na eza wapi. Foi na yo eke kende wapi. Est-ce que ko garder toujours foi? Makambo yo koma difficile, mais yo garder foi na yo. Na hotel sur le comme sous ce qui nzamba pesi biso via zongite. Corona pandémie et ya déjà et ya kanango kaka et ya ka soto luki na bible to monango et ya ka problème est quoi? Yo vende la parole de Dieu. Alobi bien na psaume 91. Ekozwayote 6 ekozwabinote ba o bandi melangai pandémie épidémie ekotouche binote ekotouche binote yo vande la parole wana problème ezato vande la parole basa bazemi bakozala batu bakobala. Il a bien dit comme à l'époque de Noé les gens se mariaient problème ezako bala ezama bete position nini yo za na ngona moment oyo est-ce que ça na distraction lourdeur et côté lio tristesse et côté lieu. Sadness et côté lieu. Est-ce que vous avez aussi kanzame ou bien vous avez nzame? Kangama na nzambe. Tomoni Marina Marthe. Moko ayeko vanda na se ya makolo. Moko aza kolamba. Kolamba. Eza mabete. Eza bien batu balia. Mais Jésus le dit, oh ya sali malamu koleka, oh ya vani na sama kola, vani na parole. Avani na liloba ya nzambe. Liloba wana yango ezali nzela, yango epesaka vie.
Yango pesa kaka vite pesa sous vie éternelle. Yango esovaka. Ce qu'on dit mais les paroles oyozala, on dit mais les paroles oyozali Jésus okozala sauver yo kaka te na famille na yo. Comment famille na yo ozala sauver ceux qui ozo prier les bango? Est-ce que yo prier la famille na yo? Est-ce que ozo temps? Est-ce que ozala na souci na bango ba o ba ebinzambe te na famille yo prier la bango? O bando banda ko prier les karabasije na yo, kaka basije na yo. Bien aimé, bima la distraction à YouTube, bima la distraction à WhatsApp, bima la distraction. Au tali vidéo moko, au tangi pe parole de Dieu. Atamisat. 3 versets vidéo moko. Voilà. Tobandi ko bonde là. À ceux qui oh la question à poser. Oh la question ko poser quelques minutes. Oh, la question à poser. Ce qui est bandi ko bonde là. On a la question. Vous ne pouvez pas ko benga 079 401 21 503. Si vous avez Liban d'Angleterre, au 044. Bima la distraction. Ozolo tabando tamabe, me vandi kaka. Au lieu de changer position. Ozomo na ba démon bazolanda yo, ba policier balanda na butu, ba mbwa balanda ko na butu, mais yo vandi kaka. Ozo sa eloko moko te. Ozota la batua na ba télé, ba discussion ba musicien ba fali ba kofi yo discutera po na bango. O soigne la bango, bien aimé ozo lexa air na yo pour rien. Tiango na bondelo na bolingo nzambe. Simba Bible na yo, médite les jours et nuits. Et priez sans cesse. Vie de mon ami, prie. Vie de mon ami, méditez parole. Yangom de comme ça yo fort. Amen. Tobandi ko bonde la. Mutunyo ceci kazali. Place oza otie maboko kaka likolo bandi kobonde lo banzambe fungolanga miso spirituel nalingi kozala lisusu aveugle te au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur fungolanga miso spirituel, Seigneur voile elongwa naza lokola pharisien te o bazalaki voilé na loi. Seigneur fungolanga miso bando fungola miso spirituel, bando fungolanga miso spirituel au nom puissant de Jésus. Bando bondela, loba misu efungwama, loba misu efungwama, loba misu efungwama. Au nom de Jésus, Seigneur, fungola, touchez misu nanga spirituel, touchez misu nanga spirituel, touchez misu nanga spirituel. Au nom de Jésus, bando bondela sus, bondela, loba nzambe, bando visiter ba membre famille nanga. O ba yebio, na o ba yebiote, na ba o ba rekile, na ba o baza un pied dedans, un pied dehors. Père, papa bouge bango, papa ningisa bango, papa visite bango, au nom de Jésus. Na lingi bango pe baza la sauver. Le kolanga na za sauver, na lingi pe ba membre famille na nga baza la sauver dans le nom puissant de Jésus. Visite ba o nyos ba yebiote. Père, visite bango, na butu ya lelo. Seigneur, mona bango na kombo ya mwana yo Yesu Christ. Bando bonde Jesus, le bas Seigneur, banda ko séparer ngana bandinga mabe. Ceux qui nazo koko benga na bango, nazo koko kima bangote, Seigneur Jésus, yo écarté bango. Banda ko écarté bandinga so mabe na kat nanga. Banda ko écarté bandinga so mabe pembeni nanga. Banda ko écarté biloko no so mabe Seigneur. Pesanga force, pesanga force ya kolongola nyonso ya mabe ekende musika na ngai au nom puissant de Jésus. Banda ko bondela, bando senga nzambe alongola nyonso ya mabe ekende musika na yo. Nyonso ya mabe o ezo empêcher o avancer na l'œuvre de Dieu. O ezo empêcher o sala nzambe. O ezo empêcher yo o mona clair. O ezo empêcher yo ezo cha voile na vie na yo. O ezo cha lourdeur, o ezo cha distraction. Banda ko benga na yango, banda ko chasser yango, banda ko
longo lango, bandako longo lango, bandako longo lango, au nom puissant de Jésus. Longo la oyo nyonso eza ya nzambe te na vie na yo. Au nom de Jésus, bandako longo lango na longo liango na kombo na Jésus Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, j'enlève ça au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps, dans mon organisme, na longo liango au nom de Jésus. Na kat na libumu na ngai, na borgane na ngai, au nom de Jésus. Na borgane na ngai, au nom de Jésus. Na borgane na ngai, na longo li nyonso o eza ya nzambe te. Bando longo la nyonso eza ya nzambe te na borgane na yo. Na kat na borgane na yo bando longo la nyonso eza ya nzambe te. Na organe na yo longo la nyonso eza ya nzambe te. Na organe na yo longo la nyonso eza ya nzambe te. Au nom de Jésus, na mis na yo loba voile ekweya, bekai ekweya, bekai ekweya, bekai ekweya, bekai ekweya, au nom puissant de Jésus. Oyo nyonso bandoto ekimie, oyo nyonso badon ekimie, oyo nyonso ba vision ekimi, bandoko oslo ba vision na elamuka, ba vision nyonso ekufaki e bandako lamuka. Ba vision nyonso, ba rêve nyonso ekimaki, bande e bandako zonga, bandako récupérer ba rêve na yo, ba don na yo nyonso ekimaki e bandako zonga. Au nom de Jésus, bando bondela ba rêve na yo nyonso, bondela ba vision, ba don na yo, ya interprétation à ba rêve. Au nom de Jésus, priez, prie et zonga, psenga Saint-Esprit, a zong c'est la yo yango, a renouveler yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Oya perdre badon. Bien badon non elale. Bando bon de la elamuka. Senga nzambe alamusa badon spirituel na yo. Badon na yo nyonso elali pona erreur moko osalaki. Nzamba zoka sous prière na yo te. Ba erreur moko boy osalaki. Ba place moko boy okendaki. E biloko moko boy il fallait pas osimba. E kimisi badon na yo. Et kimisi ba rêve na yo, et kimisi ba vision na yo, et kimisi parole à connaissance, et kimisi parole à sagesse, et kimisi don à prophétie, banda ko bon de la nzambe ala musango au nom de Jésus. Yango ekoti lourdeur, moyo prier exact, moyo méditer exact, moyo intercéder pour les autres. Il y a pas, commence à prier, dit Seigneur, zongi selanga ba rêve nanga. Zongi senanga badon et bandako lamuka. O nyos na perdaki et lamuka au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci. Nakanisi, on s'arrête ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne la force. Au baosa là-bas qui ne sala. Après sa force au sala misa. Au bazan a besoin miracle. Et landa bango. Au bazan a posa. Badon et lamuka. Que le sang de Jésus est protégé. Ba famille nabiso au bazan Europe. Ba famille nabiso au bazan Afrique. En Amérique. Partout. Il se trouve. Nzambe. Abattre la bango namakila nae. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit Amen. Nakansi Nasuki Awa, tukutane prochainement. Bye. Bonne nuit à tout le monde.